Bonjour la famille, une fois de plus bonjour. Nazali vraiment na esengo ya koya lisusu na banda kuna bino, nazali na esengo ya koya lisusu na mabota na bino, ya koya ko apporter bino un plus so ko sunga bino e ko sala bien. Vraiment na lisusu na cadre ya ba thème na nga na yaka na yango, ya ba astuce na nga na yaka na yango. Et ça fait déjà moi temps nazo développer na bino thème na nga ya sika, ezali les clés pour s'en sortir pendant les moments difficiles. Ezali thème moko na travailler yango na motema na nga mobimba. Pourquoi? Parce que ere tozala ba moment difficile ezalaka facile te mpo oaccepter makambo eyeli yo, po accepter échec ozotraverse, po accepter que operdre eloko moko boye songolo. Et c'est pour cette raison na milobelaki ke eza sujet moko tolobela yango parce que ntango oza na badifficulté oza na besoin ya koyeba biloko ya mike mike oyo kosunga yo mpo oleka na moment wana difficile facilement, mpo otraverse moment wana ozala zen, ozala kimia. C'est un peu fort parce que soza bapromo kozala na kimia mpenza te, mais au moins ozala posé ekosala yo bien en attendant o s'en sortir. Yango wana baki na kodévelopper thème yango et surtout aborder déjà deux gros points parce que eza na bapoint ebele, eza na bapoint 13 et na bino so travaille déjà 6 points. D'ailleurs on a divisé bapoint na 13 na 4 séances et surtout on travaille déjà 2 séances et on a aussi la la troisième séance. Donc on développer point 7 jusqu'à point 9. Nazali maman nangai, votre sœur, votre mère, votre tante. Naza na elika ke koyela bandako na bino ekoapportele bino joie, ekoapportele bino bonheur et surtout ekosunga yo, ekokomble besoin oyo yo ozali na yango. Toyebi ete biso nyonso na vie moment difficile ezala jamais facile. Kozala na eloko ozosala yo pasi vraiment eza très difficile à gérer. Mais l'autre retenir est que échec eza normal, ko échouer eza normal, ko traverser un moment difficile eza pe normal. De te que na vie eza na ba haut, eza pe na ba bas. Te bete vite lo akela roue ezali ko tourner, tant roue eza ko tourner et la lelo soki bonheur eza pa na ngai, leski malheur eza e pa ba voisin. Soki bonheur eza pa ba voisin, donc quelque part malheur fezala pa na nga. Donc eza étape ya vie, eza eloko ya sika te. C'est la raison pour laquelle ndenge tozwaka bonheur, ndenge mpe tokozwa moment ya malheur, ndenge mpe tozwa moment ya difficulté. Soki eye eloko eza important toyeba ndenge tokosala mpo tomeka korésister na moment yango, toyeba ndenge tokosala mpo moment yango totraverse yango, to s'en sortir et to apprendre quelque chose na moment yango. En tout cas bathème yango tokodévelopper lelo nde nayebisi bino na ebandeli ezali misatu. Tokobanda na point numéro 7. Point numéro 7 na ezali nini? Ezali détachement. Ezali ko se détacher na ba désir na biso. Oyebi des fois na vie to s'attachaka trop na biloko. Bato ebele bavivaka na esprit moko attaché, à s'attacher tellement na eloko. Nana bali par là. O s'attacher na désir moko boye, ozosala ozobunda po obtenir eloko, o s'attacher nango. Donc attachement ezali tellement makasi soki eloko yango esimbi te yebaki échec wana ekobeta yo makasi. Yango nga na oconseiller yo soki olingi ogérer moment ya difficulté malamu, yekola ko se détacher, yekola vraiment ko se détacher na biloko. Toza bato on veut la réussite, on veut l'évolution, on veut avancer, on veut que les choses bougent chez nous, on veut être la tête, non la queue. On est à souhaiter à mutu nyonso aza na yango besoin, eza important pour l'équilibre mutu, mais yeba ke maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit mutu nyonso aza ko s'attacher na biloko ya mokili makasi na bandenge moko boye. Tolinga ko réussir, mais il faut se protéger pe na biloko nyonso toza nango tout autour na biso. Tant ozosala eloko oza déterminé, ozo croire que kosimba, mais au plus profond dans yo moko faut le rappeler que au cas où esimbi te, ce n'est pas grave, et la kisi ke eloko malamu moko eza quelque part pour na ngai.
yekola ko se détacher na biloko. Parce que quand on est trop attaché na biloko, échec wana ekozala brutal. Parce qu'on est trop attaché na yango. Alors que si on a un esprit un peu détaché, quand esimbi te, on traverser un moment ya douleur, on traverser un moment ya difficulté, ozala ndenge moko kotala vie. Parce que au plus profond na yo moko, oyebaki ke ça peut aboutir ou pas. Parce que toza na vie makambo esalama kaka ndenge tolingi te. Biso oza baposa na biso, toza bato toza babesoin na biso. Toza kopresente yango epai ya Dieu et puis ye asalaka nango en général eloko oyo alingi. Et surtout ntango azosalela eloko, ntango azopesa yo, ayebaka azopesa yango mpona nini. Soki eloko alingi apesa yo, nde eloko oyo ezosenga ye, eza eloko komema wana makambo ya malamu te, ye mosusu mpe akopermettre yango te. Et soki eza permis te, ekozala malamu ozwa yango ndenge ezali. Donc vraiment, essayez plutôt d'avoir l'esprit détaché. Donc cela signifie que lorsque vous voulez quelque chose, vous serez toujours heureux si vous l'obtenez ou non. Si vous réussissez par rapport à quelque chose que vous faites, et ça leur a plaisir. Mais au cas où ça ne marche pas, tu vas te poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être ça n'a pas marché parce que eloko yango eza yanga te. Na si so botai ba vidéo nanga o eleki na lobela ki l'échappatoire pour na bien-être, eza ndenge moko. Oluki o s'échapper, puis oluki lango explication pour permettre yo moment de difficulté au traverser yango malamu. Ozala zen, ozala épanoui, mais oyebi yango très bien que je traverse moment difficile, il y a moment moko difficile, moment moko ya pasi, mais qu'on s'attache plus dans le côté. Donc elle me repèsera moi vite de façon que échec ezala lourté. Et puis 8e point il y a nini soyez reconnaissant pour vos craintes. Oyebi ko banga na vie et ma bête. Ko banga na vie et ma bête. De fois faut toujours reconnaissant parce que ko banga mususu et font la biso à porte. Mais tout ça comprendre le va parler que la paix peut être un grand enseignant la vie na yo. Et puis quand on comme moto mo surmonter ba père na yo. Et donc ça quoi on surmonter père na yo et le mo falo sala ozayi ko banga obundi tango okoki yango o senti victoire wana et puis ça va bien-être. Et puis ça va bien-être. Donc c'est un mot simple et ça va te bélo ko en public te. Va te bélo ko en public te so ka parole en public panique à bord. Mais si on travaille au travailler yango, si on a courage à s'adresser et pas à battre, on a courage à s'adresser en public, sans complexe, sans peur, même si on a faute d'orthographe, mais on a posé, on a zen, il y a déjà combien de oyo gagné. Yango, dans le moment il y a échec, peur est important. Tant vous avez des difficultés, kobanga ezali normal. Yeba ke dans d'autres sont difficiles na kobanga. Na kobanga pourquoi parce que nazalaki na niveau moko boye, siko na kwei. Lokwa nazala se boye, est-ce que na ko s'en sortir? Est-ce que makambo na okansela sala pona bima ba difficulté ou est-ce que eko simba? Toutes ces questions kobanga wana crainte wana eza normal. Soko yebi ke crainte wana eza normal. Ou accepter que oza mutu pour ko banga yeba ke oko s'en sortir mieux. Mais si on refoulé père on nous la que yo o banga kate o sala kabuité, ce n'est pas bien. Oko souffrir plus parce que o na kati na yo oko na difficulté makasi. Oko na ba problème parce que oko digérer en moté. Notre monde a tout sous monde na niveau moko élevé à kiti allez pas boka sa muta sali AVC. Oh ah mutu akufina AVC. Ba choc mususu esenga fo ondima yango esenga fo o digérer yango esenga fo o accepter yango ozana ozoko mériter ko banga ozako mériter ko zana moment ya ba doute ozako mériter ko zana moment ya panique est-ce que ko simba te mutu nyonso alingaka a réussir à se poser ba question oyo na kati na ye e bouillonnaka oyo na kati na ye epesaka ye passe epesaka ye somme et c'est tout à fait normal.
accepter moment yango. Omoni accepter moment yango. Et que ça là yo bien, ce que vous avez ko accepter que oza mutu okoki pe ko banga. Crainte eza normal. Ko banga er nyonso wana ko belo mususu. Mais tant ozo sala eloko au plus profond na yo moko, moi eloko wana moko banga wana, moi quelque part même sozo sala tu quoi? Ozala ko ndima eloko ozo sala, mais ki mutu na kati na ozo sala. C'est tout à fait normal toza batu. Toza ba ange te, tovandaka na lola te, toza ba ime tovandaka awa na se, toza ba réalité, toza ba rebelle toujours traverser. Donc c'est normal, moment ya crainte ezala, c'est normal, moment ya doute ezala. Et neuvième point na biso, oyo ngana bino to ko développer lelo, ezali des fois biso bato to sala ke fort to exprimaka moment ya bonheur na biso. To exprimaka moment ya joie na biso. Leba loloba nini par là? Laissez-vous expérimenter, laissez-vous profiter, laissez-vous aller dans le bonheur aux autres traversées. Voyez bien, que tu le crois ou pas, je sais que bientôt les gens ne se laissent pas avoir du plaisir. Tout ça va te belé autour de biso. Attends à sali eloko à réussir yango, à ko jubiler réussite wana te, à ko profiter na réussite wana te. Et loko la pona ye, à ça toujours na quête. Ya eloko asika, a toujours na quête, ya bonheur asika. Et ça bien que vous avez ambitieux, ça bien que vous avez ambition. Mais ce qui est vrai, tant au bundi pour le loko mo bo songolo, ozui yango, s'il te plaît, savourez moment wana. Savourez moment wana. Étape suivante, et que vous avez réussite, tout comme vous avez échec. Et que vous simba, tout comme vous simba te. Et si vous avez mutu, oyo, oyo, ko profiter d'un moment ya bonheur. Dans moment ya malheur, on doit temps ya réfléchir. On doit temps ya réfléchir. Il y a un moment même quelque part la Bible qui to sepela batu bazako sepela. Et to lela batu bazako lela. Donc tango pesa sengozali sepela et pesa mawa réfléchir. Et si on a mutu ko profiter na bonheur oyo ozo vivre. On a mutu ko profiter na bonheur ozo traverser. Na moment ya malheur, okoyebaki. Pour le moment je suis malheureux, j'ai les difficultés, mais moment ya bonheur pe ezalaka. Moment ya bonheur pe et na auto traverser yango, ce qu'on a dans la difficulté, moment bonheur et qu'on les choses koya. Et na moment ya malheur wana, et qu'on permettre aux zones dans le moment ya bonheur na yo, ota bilo malamu ezaki na kati, et puis on soit peu temps ya ko analyser bilo super mabe ezaki na kati. Pour yebi moment ya bisengo, mususu to se poser la question belete. Tant les moment ya bisengo wana tant on se poser la question belete. Mais tant on se ko okwei et qu'on permettre yo osala analyse globale ya vie na yo nyoso so traversaki ndenge nini ezalaki berere nini osalaki eza important kozalaka pressé ya kopasser betape te ke yo osala eloko moko ya kitoko esimbi vraiment bato nyonso bamoni ke bato nyonso basepeli mpo na yo mais yo moko ozali jamais satisfait, jamais ozalaka reconnaissant, jamais olakisaka oza na esengo yaya so moma osepela yali sepela. Ce moment où les alliés yaya ou les lits. Mais moment où c'est la penza yaya profite c'est là. Aux gens ont besoin. Le moment où ils ont des difficultés, bah image wana, bah moment wana bonheur et gros pesayo, moi pinch, et gros pesayo, moi énergie, et gros pesayo, moi force pour obtenir le moment yango. Et puis tant moment ya bonheur et kuya, au moment là comportement na yo et aux ala ndenge moko tene aux alaka avant. Pourquoi? Parce que bonheur on est les cas qui on comprend les valeurs dans le moment ya malheur. Dans le moment ya malheur, on temps pour analyser, bah moment ya bien yo traverser ça et on réfléchir à l'avenir. Et ça important. Et ça très important parce que et ça dommage que on travailler dur, on travailler très dur, mais on savoure qu'à un moment ya bonheur. Comment expliquer? Faut qu'on fasse l'effort. Faut qu'on fasse l'effort. Même si c'est pour un petit moment, juste un petit moment, il est important de se concentrer sur la joie. Pas sur vos difficultés.
Ce que l'on a bien et ça une vie na yaya c'est père na yango c'est père na yango les ba te belé sur retourner ndenge nini elle va jamais bien donc ba te belé na tout na so me ka ndenge nini tika na nga penza ba problème si problème mais peut maso na suka ba problème na si la raté nga peine na zabwe yaya et faire aux en bonne santé parce que c'est le moins important et faire aux attentes na mwana parce que ça privilège ça accordé dans n'importe qui te et faire aux ana mutu mo pemé na yo oko expliquer ba problème na yo ayo ki yo sans jugement parce que ça privilège mutu ça na route hein et faire aux OK musala la fin du mois au gagner moi 200 €. Est-ce que ça privilège ça accordé à n'importe qui te yaya parce que tano ya ko lela raté parce que tano ko lela raté parce que si on a mutu o lela ka même temps on s'appelle un problème sérieux bah tu vas reprendre yo sérieuxité parce que yo lela no kaka yo za no kaka na ba problème yaya ce que ça un moment ya bonheur que tu as na vie na yo profiter na yango même temps on a un moment ya malheur wa to le na sikoyo na kati ya malheur na yo je ne pense pas que ce que ça malheur en 24 heures sur 24 je ne pense pas même temps on zo ka mu Congo pasi avant mu Congo ça la pasi et on a minute mo ka mu ke opongi ko yiba e pa kolala le moment là on a kolala on yo capacité puisque on a pongi c'est manière de te dire que même dans le moment le plus difficile la vie na yo et ça na moi makama mike oko sala yo et sengo oko pesa yo bonheur et ce que tu as à faire dans le moment où il y a difficulté wana ba moi moment ya bonheur ozoye là ba moi moment ya bisengo ozoye là yo mon frère accroche-toi à ça mi le bela ki sur même ma difficulté na ngai dans un moment ya bonheur c'est que nzambe aza bien azo permettre ngai yango eza grâce eza privilège pour epesa meli mutu nyonso te donc na vie faut tous appeler na reconnaissance wana faut tous na bonheur wana ya profiter de ba moment oyo nzambe azo ko accorder biso tout ça na besoin eza très important na vie ya mutu na mutu moi moment ya bonheur oyo ezoya o profiter na yango o savourer yango vraiment o comprendre valeur na yango j'espère que tu sais comprendre bien dans le bina bino biloko misa tout lelo na lobeli ko laisser aller ses désirs donc par là na lobaki ko vraiment ko se détacher un peu na ba désir na biso oyo makasi to zaka nango na kilomoto oyo makasi to zaka nango ko s'attacher na biloko makasi lokwa soki eloko nini to yekola ke biloko nyonso eza passagère ekoleka eloko moko ekotikala te tokotikala éternellement te biloko nyonso toza nango eza biloko oyo epesameli biso mpo toprofite na yango lelo kosatache nango makasi te yebaki biloko eyaka mpe ekenda okozala nango lelo lobi ekufi osomisaki ya cher lelo omenyango pendant 1 an 2 ans 3 ans singa nango ekatani okepa babongisi yango apome esimbi susu te moya obongisa mosusu eza te un moment donné okomi oblige ya kose séparer na saki yango soki oza trop attaché na yango opesango bavaleur moko boye yaya séparation ekozala pasi moment wana ya difficulté ekozala pasi mais faut koyekolaka eloko eyaka mpe ekendaka ezo faire partir na vie wana eza lokola 7e point nga na développé na bino na journée ya lelo et 8e point nalobeli ke tozala reconnaissant pour nos craintes kobanga oyo totraversa na vie eza normal normal na oyo badifficulté soki omoni ke ozobanga kobanga wana eza te ke ozobanga neti mutu neti kobanga oyo elekaka degré wana oyo okokotia nzambe en doute naolobela kobanga wana te nalobela mo baquestion oyo eyaka ntango ozotosa moma difficile parce que eyaka toya bato ntango oza na badifficulté omonaka ovandi ozoba seigneur eza boye po ani ko nzambe na ngai vraiment pasi yango mpe komo umela te papa trouver solution donc mutu wana ezoya ozotia pouvoir nzambe en doute te ozotia pouvoir même ya en fait ozotia malheur oza nango ozojuge yango te en fait mais ozo se poser la question pour quelle raison ezoumela boye eza normal donc crainte wana eza normal kobanga wana eza normal donc soki oaccepte yango ke oza mutu okoki kobanga na moment difficile okomonaka makambo kozala beaucoup plus facile mpona yo par rapport ya mutu oyo alingi koaccepte te ke ye aza badifficulté alingi mpe koaccepte ke ye akokozala bali kobanga mutu wana kosouffrir plus
mutu wana kosouffrir plus. Et nalobi lisusu nini, nalobi lisusu point na ngai 9, nalobi laissez-vous exprimer votre joie. Laissez-vous expérimenter votre joie. Laissez-vous aller dans le moment de bonheur. Tout le malheur, mais il y a le bonheur dans notre malheur. Parce que même dans le moment de malheur, nous avons traversé. Moi, petit bonheur, et que vous en avez. Moi, petit bonheur, et que vous en avez. Quand nous sommes au monde, à l'hôpital, à Zobela. À l'hôpital, à Zobela, mutu moko ya kotala ete. Asa maladi makasi. Mais tant mutu moko ya kotala e. Moment na mutu aza pa na e. Ayebi ka Zobela, ayebi ka vraiment ça ne va pas. Mais moment wana mutu ya kotala e, o asoyi na mutu mwa quelques minutes sa bonheur wana. C'est pas moment, et ça primordial, et ça moment moko important, la kati malheur aux autres traversés. Tant que ça va problème belé, mais quand on s'accrocher dans un petit bonheur, oyo, et ça, on a malheur na yo wana, pour ezali, ezalera toujours. Profiter dans moment wana, de façon que on s'accrocher na yango, on savourer yango, et ça très important. Et ce qui dans moment wana, bonheur, ezali, pour malheur, et l'équipe makasi. Kani ça va moment ya bonheur, on se traversa, parce que se traversa yango. Kanisa yango, s'accrocher na yango. Banda ko milobelake, grâce et salama. Okobima na difficulté oyo, et puis repasser sur moi, sous ya bonheur. Et resala ko tobe ya parce que on permettre yo tant bonheur ou ya prochaine fois. Oyo bande no travailler na yango, no sala na yango. Donc vraiment, to apprendre, ya ko profiter na ba moi mike on ça so pesa biso, na ba bonheur mike to traverser tous les jours. To profitera na yango, to saisir occasion wana ya ko profiter, ya ko savourer moment wana ya bonheur. Vraiment la famille, on a gagné pour partager la journée à l'élo. Ça m'a ça biso grâce abattre la biso, asunga biso, tout le monde nimbala ya sima. Vraiment merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.